toza na institut Yenge na Kasangulu. Chose grave, bandeko na biso bane Kongo botala bana na bino bane Kongo ndenge bazosala examen na mabele bafandi na mabanga ba passer examen na bango. Ata vous-même hein? Ata vous-même, c'est quelque chose, ça fait mal. Bana bazosala examen mbu azoleka tala niveau mbu ayewana aleka tala basali les classes donc et puis mbu azoleka bana bazosala examen. Bana bazosala examen bandeko tala bino mo bana mabele bazosala examen. My God, Nzambe na ngai. Nayebi te mbongo ya coordination oyo pe kendaka wapi. Tala bana bazosala examen na mabele. C'est quelque chose honteuse. Bandeko na biso botala ndenge bana bino bafiti cadre ya mboka na biso tala ba condition baotangela. C'est quelque chose vraiment regrettable, vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Bana bazwa cours libanda. Je ne sais pas, il y a manque ya ba local ou comment, donc je comprends rien, mais bino mobota la bomona. C'est quelque chose na pasi na mawa na soni, mais tout sunga bandeko na biso. Tout ça ba moyen na biso en jeta ba local yango na non crépi, ils ont ba porte té. Donc pour dire que la nuit et comme on a hôtel, na tongo bana ba ko tanga sko bana na lobby à venir aux andeni parce qu'il a beaucoup makama besa la mikuna. Tout ça ba moyen na biso en jeu, tout sunga bandeko na biso bane Kongo. C'est pour notre province, c'est pour notre intérêt. C'est vraiment regrettable comme on a la province na biso de telle